Amis internautes de partout à travers le monde, merci de nous faire confiance. Merci pour l'anda faisait RDC Télévision, chaîne Nabino Oyo et permettre à Bisso Nabino tous à la vraiment à la ligne de l'actualité. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de problème de double nationalité. Nikamba double nationalité. Tout le monde a qui Mokonzamboka ayambaki ba député national à Solola Inabango par rapport à la situation de Kanamboka, et il a soulevé un point qui était très capital avec les solo et double nationalité. Il y a 5 na ba député mais quand on voter la loi et talibongo double bateau bazana double nationalité alingi ba pesa bango moins considération parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent ces derniers temps par rapport à la double nationalité. Et tozo mona marambo belé ezoleka par rapport à la double nationalité. Non. Donc ça la loi c'est la double nationalité, c'est bien bon. C'est bien bon que ça la double nationalité, mais il y a certains préalables où il faut tenir compte. Parce que ceux qui veulent tenir compte de un problème est belé. Lobby tokutane na ba problème est belé au monde. Tous en généraux où bazo occupé ba fonction nene na armée na biso pour mon o aza congolais o il est étranger o aza rwandais aza burundais lelo tolingi mokonza mboka yebisi na ba député pas meka kotala problème à double nationalité iso ameka ko pesa mo ba raison na abi bande ko na biso ebele baza na ba double nationalité ba se sentir lésé baza lesté na ba mboka o bango bazali peut-être un mususu mutazo linga misé ou bien cha entreprise na bien industrie na sur le plan économique Congo ils ont bénéficié mais moyen salango za tazo banga par rapport à la nationalité à bapaya après ça il peut moi exemple belé oui c'est bien bon biso pe na part na biso il faut toyeba ba député o ba osala loi siriango ba député o ba osala loi il faut bayeba marambo ebele c'est bien bon pour opter pour la double nationalité. C'est bien bon, mais le préalable ESA ebele yako meka ko landela. Tala lelo yo mama mimi tango asalaki scandale na ye tango komi na Brazzaville tango esengaki bakanga ye akomi sujet canadien ni plutôt. C'est la République démocratique du Congo qui a perdu. C'est la République démocratique du Congo. Lelo tozomona makambandeko Willy Bakonga. Oh, ici bazongi ici déjà na Congo Kinshasa, ici à Komaki depuis le week-end dernier. Tozo Yoka, je ne sais pas si c'est vrai, Tozo Yoka qu'il est sujet américain. Dites-nous un peu. Avec Bamarambo Ezolo Bamana Kombo na accusation ni en Suéza na Kombo na et Lelo, c'est un citoyen américain. C'est le Congo qui perd. Lelo suite au lobby va régler le problème à double nationalité. Oh oui, c'est bien bon. Mais si il faut que la bombe préalable majorité il y a bateau bazo kamba institution na biso baza na double nationalité na ka ya ba deli bazo bimisa ba nationalité na bango mususu dans moyen bo simba bango ezate mokonza mboka sengi na ba député parce que ameki kotala ye avandaki bongo na mikili ya bapaya mwa temps mulai ameki ko senga na ba député basala loi moko sur marambo double nationalité basala marambo sur marambo double nationalité. Mais moi j'aimerais demander à tous nos députés article 210 de la constitution oui ceux qui vont fongoli yango pour na kopesa bande ko na biso bazana ba double nationalité possibilité ya kozala na bango lokola même traitement que biso ba tozana nationalité d'origine ou tozala na nationalité moko beaucoup de préalable moko ako sala politique té ako occuper fonction ministérielle té ako occuper ba fonction na ba fonction minene na entreprise publique té ako occuper kokamba ville té le roi gouverneur à la limite ceux qui ba koyi ko sala ako suka lokola bourgmestre
akosuka lokola chef du quartier, akosuka lokola chef à localité moroboye. Et non, azala à gérer banina minene où il peut permettre dès que lobby to après lobby na kaya deli ni solo ya mboka ekende kaka boye. Ba problème wana toleli nango mingi. Tomonaki bongo lobby James Kabarebe o aza bongo rwandais ayaki chef d'état-major na République démocratique du Congo. Tomika kotia makanisi na biso en place. Un militaire rwandais, chef d'état-major na mboka na biso. Et fonction na chef d'état-major, eza fonction mo ya pamba te. Ba secret d'état, makambo ebele akoyeba yango étant que chef d'état-major. Mais tango tozo pesa bato ba double nationalité. Makambo tolelaka nango na Rwanda. Makambo tolelaka nango na ba pays voisins. Ndeti ba plus précisément ba rwandais. Bako envahir biso lisusu. Pour baza na possibilité que non, azane rwandais aya une nationalité congolaise. Par rapport à ba plan na bango oyo ba planifiaka. Entre autres où il lubamaka. Il paraît bango mutu baza wana po ba accomplir mission à la République du Katanga. Donc, espérons awa mokonzi mboka pesi mbela na ba député na biso ba meka kolandela dossier wana. Espérons que il faut tout verrouiller ba place oyo toko pesa étranger possibilité te ya jouir na même avantage que congolais toko sala ngote. Pourquoi? Tomoni awa bakisation ezaki ebele. L'autre fois na tango ya Covid tomoni papa na biso Kilike Mulumba Canada etindaki avion izo ba expat ba citoyen canadien. Papa na biso akendaki. Dites-moi maintenant intérêt à congolais eza nini komona biso totikeli na nationalité d'origine bandeko baza na ba double nationalité bazozalaka na mwa bavantage moko wana toko permettre yango te. Tomonaka yango na États-Unis d'Amérique mpona ozala président ya mboka wana il faut ozala de nationalité d'origine américaine ou américaine. Si tu n'es pas américain d'origine, comme président de la République T. Biso pe soki ekosenga bandeko na biso wana tondima bango na bakaya ba double nationalité baza na facilitation makambo ebele soki tokondima yango oui mais bakosa la politique te bakosa donc to meka kochela to meka ba député na biso bosala ba loi te on parce que belé pe baza na assemblée nationale wana il paraît baza na ba double nationalité bosala ba loi te oyo ekozala en faveur na bino bosala la biso loi oyo toujours reconnaître bandeko na biso ba congolais d'origine malgré c'est naturalisable na ba nationalité mususu to reconnaître bango bazonga na mboka baya bazala l'aise bazala ba même traitement que biso mais à la limite eza na biloko mususu oyo bakoki kosala te entre autres politique occuper ba fonction ebele ya minene parce que tant ekokoma na cas ya délit oyo obimisa ce document moi je suis américain, moi je suis anglais, moi je suis français, moi je suis belge. C'est ça que nous ne voulons pas. Donc il est temps awa bozo sala réforme wana bozo meka kosala ba loi wana boyeba nini bokoki kosala na nini bokoki kosala te. Ba avantage eza nini ba désavantage eza nini. C'est le moment ou jamais parce que nga nazomona plus loin que bandeko na biso ba Rwandais belé ba profiter ne loko ba Rwandais ba profiter nango parce que bango banda kala déjà balukaka mabele na RDC et lelo tant to pesa opportunité à bato aza na double nationalité to pesi bango ba faveur moko boye ba ko envahir biso
bako envahir biso, à la limite il faut koyeba nini kosala te pona bango. Et puis bandeko ebele oyo baza na badeli, bandeko ebele oyo baza na baproblème na justice mingi. Soki problème ekomi na justice, oh je suis canadien, oh je suis belge. Un citoyen belge qui vient travailler aux institutions congolaises et puis tu bouffes l'argent, tu voles l'argent, il y a trésor public. On a souka nango représenter sur le document que vous êtes citoyen belge. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Avec la Kabylie, on avait laissé, il y avait une sorte de légèreté. Cette fois-ci, l'ex-président Tshisekedi Yemora Lubaki yango sous air nae azo meka moi elan wana ya moi malamu. Ya moi malamu en tout cas mes amis, ezalaki moko ba réflexion ya tongo ya lelo. Donc to meka ko réfléchir makasi bande kona baza na ba nationalité wana ba vouloir ngati. C'est juste tozo meka ko talisa bato par rapport ya ba réalité. Tomoni yango wana papa na biso li ba konga lelo akomi sujet canadien. Tomona ki ngona maamini akoma ki sujet na kaka ya deli. Mais tango azana no normal be makambo normal bazo zala ba étranger te, bazo zala ba congolais. Donc tomeka ko fungola un peu miso. Tomeka pe ko fungola miso. Elo musu ya mutu ya ba député na ba loi o bozo sala. Parce que mon konza sengi bino bomeka ko sala ba mibeko oyo congolais a bénéficier nango. Biloko ya ba citoyen zala ndeko na ye député azwi citoyen agent ndeko na ye mwasi na ye bana na ye biloko wana efo elongwa. Donc eza bato bazo il faut ba mériter pour baza na place wana. Donc il faut bato wana ba mériter. Donc ça on fait ça. Lelo tozo assister tozo Moïka Sanji abemi député national, député provincial, sénateur à la Kaboli bisika wana na mwasi na ye na bana na ye. Et puis tomoni yango liso na papa Molière akaboli yango na mwasi na ye na bana na ye. Tomoni yango na bato ebele. Dites-nous un peu tozo kende wapi. Comment expliquer une famille qui bouffe plus de 600 quelques mille na nemoko? Parce que papa na bango abimaki député, abimaki sénateur, abimaki député provincial, abimaki député national, député provincial et puis sénateur. Et azan a 3 salaires, yé moi amitikali na Sénat, azui moi sina ya tché na Assemblée nationale, azui na Assemblée provinciale, tché moi na nae. Dites-moi un peu. Et pendant qu'il y a beaucoup de gens qui chôment à la maison, chômage est à ma casse na mboka oyo. Hein? Donc vous privilégiez plus l'intérêt na bino que l'intérêt à la population. Qu'est-ce qui empêche na ba parti na bino de jouer bateau oyo baza ba oui pour ba fonction. En tout cas, c'est par ici ndena sukisi pena makanisi nanga tongo lelo. Place bozwa mi bisika tout bolandi biso. Merci pour continuer au sala biso confiance, pour s'abonner massivement na FaisRDC télévision, vous allez jamais décis. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Ciao.